hello, Voilà. Les 29 calamité. Donc, comme vous le voyez bien, nous sommes déjà aux showbuzz. Donc, à la penza, tout ça, na showbuzz. Donc, bateau, bolo, bakeo, et zalate, on était beaucoup aussi, et penza. Donc, retrouvons-nous massivement ce samedi 29 mars au showbuzz. Déjà, 17h pour bandi. Bon, au ta la bac, tourne à Bino. Bon, au ta Lili. Lili? Oui, c'est sur la TVT, mais sur scène. Et voilà. Une production de Bélard, hein? Bélard Production. De Bouya, vous a déçu tes familles Bota. Venez massivement. Venez en gros, venez en gros. Moi, je serai là. Je serai là. Toi aussi, je peux sauver et ça, bisous. Bien ma casse. Bisous. La famille. Maman Belleville, la patronne. Maman, comment. Maman, bango nyonso babi age na bango nyonso nalobi nzela tonso aza mama donc peut se respect maman pour un mbongo. Ok. Oui, moto mbongo nyonso obengaki mama. Ok. Donc les blagues à part. Oui, so oza na mbongo yo pe so komi na mbongo na kobenga kaka mama. Mama Pamela. Ekenda bongo parce que moto mbongo amuninga noté. Ok. Moto mbongo amuninga noté. Ata kutoza camarade na ngai. Na kobenga kaka maman parce que ala mbongo. Na kopesa minimum respect na ye. Ba na mbongo ya za na o. Wana ngoti. Ok, merci beaucoup. Ekenda bongo. Na monde art nga bana na kota théâtre na mona spectacle buta ça c'est spectacle na showbiz day. OK, on na mona na raté otoke ne ba oui merci le péché en place ça buta ça limita liboso ezale Maman Belleville la patronne a ça c'est spectacle na kata showbiz ozo koma siko ebisa ngai ebele ba kota showbiz day atanga ba mena na kota na ngai na kota na grâce à Maman Belleville. OK. Mais je vais faire assemblage de ça va cabal que showbiz et rejoindre showbiz et rejoindre Maman Belleville pour la plupart batuno surtout ba loate oh showbiz et rejoindre lukuta. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellard Production organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues Colonel Monjiba et boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Eza qui jalousie. Parce que, soit-disant star, azo ça la spectacle. Bah, panneau exacté. Ezaki spectacle, toi, ezaki anniversaire. Bon, ego anniversaire, hein. Ok, ouais. Bache ba panote, batali ba publicité te, et non comme morote. Bino bobi ke bolinga maman la bino. Mais il faut le belayer. Bon ça ba tapage, bon le tapage ezaka ko finga te, ezaki bon tia makelele ya spectacle ya maman la bino. Donc on a biso
biso bato toye mbala oyo génération oyo ya biso toye toyende mpo na mama Bellevue tosala mosala na ndenge malamu. Ok, génération oyo ya bino na génération oyo elekaki liboso génération nini oyo ezokende malamu na mama oyo ya biso parce que biso oza lokoso te nyonso lokoso biso oza lokoso te biso mona biaka azanga alongwe na ndako nazwi moto mama apesaka otanda so nazangi mbongo ndako non Nozawa, Moussala et Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos sort bien là, le 13 mars, Jericho Betos, tout ça là déjà. Jericho, alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit moto chaud, il y a rien à oublier. Ça va quoi? Ça va Moussala, boulot. Non? Otosolola. Oui. Bango bayaka na lokoso bayaki na bolingo ya lokoso ya bisenga senga. Ok. Sikoyo ntango bapesi pour le moment moto abi naza nango te bosilika bozwi sikoyo boke kotonga moto boekomi problème yango natuni bino Bellevue asala bino nini soki bokoka koloba pa Bellevue te bobengi ta biso balobeli na ye boya tovanda ta Bellevue asala biso bo il s'agit eloko ezali tofuta très bien isa tokopesa ata ye akopesa te biso balobeli na ye tosangisi topesi yo Anniversaire à ma fan Naganyos, on a abonné Nyos Bellevue TV. Joyeux anniversaire à vous. Ceux qui les autres une année, c'est grâce à vous. C'est beaucoup plus Bino Demutobozo fêté. Mais tellement c'est la distance qui nous sépare. Joyeux anniversaire à Moussika. Je vous aime beaucoup. Siko, eloko intéressant dans la vidéo oyo. Eza muto aza pembe na madame Bellevue wana. Waza mpanzine wana tango wasala interview na Rabi Mavinga wana ayuna famille Bota révoltée. Ndindo, une menace a été détectée. Famille Bota révoltée. Basenzi bolobelaka mama bino bomoni car iye na muninga obino boyaka ko humilier lelo ya santé ya elateli parce que bino boyala makambo olata boyala makambo beauté boyala makambo kista aventurer ibutu omoni question batuni na commentaire wana to maloba balobi na commentaire wana po yo yaki olobi ke bo fêter 5 ans biso tolandi. Ok, bino botika leur fêter une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, boue bouffe, boue c'est fêter qu'à 5 ans. Biko nango na sala mulungi. Pour respecter bateau pour pas fêter tout l'anniversaire. Ya mwana bango. Kata bango di baba zoba fa. Ekozwa parce que billet si ba billet si laki asali su ba billet mususu alors bon ati boyo ka sonte le level toko buka showbiz to buki yango to bongisi yango voilà alors to balola yango to balola showbiz alors bande ko boza na kimia botu ko sala polémique bino tango bosala ki spectacle na bino to chez bino ma à l'aise le problème c'est ça to tika ki bino bosa ba publicité na bino bolobela ezake maman Pamela. Voilà, merci beaucoup Dipine. Ma question, vraiment ma réponse n'a toujours qui est déjà bien. Les lots 7e bagarre à zone miniature et Luka Makambuyo. Mais comme 7e bagarre nous désolé, ma fille n'a pas fini à 7e bagarre. Au moins, tu vas te voir le papier. Yo, yo, bien la succès et parce que les Camerounais sont concernés. Yo, autant à 7e pourquoi? Bien car, c'est bien car. Merci maman Pamela. Dans le monde on a le baboui. Ngai Dipine.
naka problématique te bato nde bakomisanga makambo mabe na sens nini mutu moko otali boye asali mabe moko boye sikoyo mpo baloba na abiki asali mabe ye moko abiki asali mabe mais bokoki kosala baémission na bino popo ya 7e baga na biso so comprendre 7e baga ayeba eloko te nini eloko moko te epuis na bato wana basalaki baémission na bango 7e ayebi na bango te mais mwana mobali oyo bazwi basangani basala émission basala intermission ya live bazwi sujet komba seti bazwi voix mpo nayebi moto asala eloko wana nasi na finga mpi omoni yo soko okontinue na komba 7e yo mwana mobali oza mwasi mobali oza de amuta théâtre te aza journaliste oza double sexe omoni na double sexe na yo mibatela soki yo ndingi otika komba sexe te amwana mobali oza journaliste omoni émission yo osalaki na fille wana keba. Bonsoir, bonsoir, Nabandeko Nyos Bozola Nangai partout dans le monde. Bellard Télévision et Kokisi 7 ans. Et Bengisi Bisso. Bae Oyo Tolula Famako Seka, Tolula Comédie. Vraiment, Belvi Kandi à Bengisi Bisso surtout. Toya le 29 mars. Le 29 mars, on a showbiz Nzambe na Lola. Et Kozala ya Koyinda. Yo mama, yo papa, yo mwana. Kozanga te po les jours wana ekozala kaka kita kosekana biso kosekana biso ezalaka na ba conseil tala kaka yemoko dans la poutine de l'écriture aza wana Belvi Kandi donc tokoseka bien yango to bengisi bino nyonso tout les artistes comédiens musiciens joueurs footballeurs donc bino to bengisi bino batu nyonso donc politiciens donc to bengisi muntu nyonso tout aya na showbiz na 17h le 29 mars bon mon artiste comédien na bino o bino bolingaka mingi yemoko pe Belvi Kandi kozala wana bozaka na besoin ko mona nga vraiment na lukaka moyen na karama na Belvi Kandi photo nazala besoin sala ta vidéo na Belvi Kandi en tout cas tozala wana biso nyonso tout vraiment tozala na biso décider ngai moko pe 7e bagarre na kozala wana na yo moko muntu par personne $10 $30 na VIP donc so lingo za la classe comme bien moko Belvi Kandi obi non nga na osoma bien na ngai na $30 $10 pe ezali VIP $30 donc to mona ni wana le 17 dans la 17h le 29 mars tozala wana billet c'est ban déjà côté kama boyebi juste na Kimpanza na restaurant Belvi Kandi donc ba billet zote kama déjà wana kende ko somba e bandaki déjà le 15 février kozanga tende ko na ngai donc makamba bien zali to sekelongo na seki déjà pour non na monité menace na seki donc to sekelongo kitoko à suivre. Non, moni ngai akitike cette idée pour cette sur le lava na réseaux sociaux abana ko loba abana ko tailler bango ba le loba loba te on se comprend parce que cette boîte ta lesbienne na la ko be ngote mokimo ozana expliquer là mokili mobimba aye mutu na la ko bi te cette lesbienne aki lesbienne abebisaka bana asaka mambebele aza mutu nzamba lelo aponi abi salela ngai on se comprend mutu na mutu atina mabe abi maintenant na tiki yango asengi bolimbisi na bato ya bebisa cette mabebisa siki bana batamike OK on se comprend bana bebisa bana ba famille bozaki au courant nango non nga na yeba otengo nga na yeba na OK kasa mona ka bana mona ka bana ba fille na tout va normal ya tiki star voilà na OK na classe na mona tout va normal. Le temps qu'on est au côté dans le monde de théâtre très bien, nous découvrir parce que ma plupart bateaux bazo témoin bazo financer cette bagarre, les bozaki ba semer qui n'angai. Oui, bazaka ba semer qui baso melanga ba perruque, baso melanga lamba. Mais les lobby comme na réseaux sociaux bo finga bo utiliser batou, bo finga cette bagarre. Mais mino ba mimbali mususu boza ba journaliste. Boza ba PD mais ngata mkolo moko te na réseaux sociaux na vinga bino mais na loba makambo na bino alors bo garder bande na bino mutu ata la vie na ye ata la makambo na ye alors 7e bagarre sala bino ni bolandela ka vie 7e bagarre 7e longa ndako bino bolandi ake bo bolandi do bolanda 7e et moko kutu 7e alobi boye ye moko ne ay pesa ka bino ma matière o mona ka saka na bino asaka na bino asaka na bango poso ka sala émission bino mi chonga na longo na comme possible ana bino bozui et comme si j'ai na bino boye ko longa na mini cho za na commune na Kinshasa oui
alaba ko na mission une émission lobi na comme na Kinshasa na personne sur matière na foot la leader d'opinion. Je pense que dans moment tout ça même un communiqué na chaîne na yo par écrit na lobité ko omima la télévision na internet bureau et ça la communiqué moko signé par yo Maman Belle-Vie dans lequel aux Sengaba excuse pour na désagrément hier, ok, et puis au appelé Batunion so dans le calme et dans la consternation pour plaire Richard Mouko parce que nous tous on dit mais la raison que tu as miniature pas pour aller le quoi banzo ibaye kuta pour nini mokili na injustice jusqu'à ce point pour nini mokili na injustice jusqu'à ce point Belvia finga maka sur les réseaux sociaux Belvia finga maka sur les réseaux sociaux chaque jour Boutou loko la moi sans problème sans eloko sans kotumbo la mutu papa oyo soki pasteur amonaka ndenge bafinga Belle-Vie Boutou loko la moi amonaka chaque jour amonaka ndenge bafingaka Belle-Vie batouchaka famille na ye Boutou lokola moi peut-être papa Richard aokunda malobi lobi kuna après 2 jours tobosa na ye après na réseaux sociaux ba insulte et continuer ko finga Belle-Vie tout le monde a pasteur okobimate ko benga sila oyo avandaka ne Boutou lokola moi ayebisa ye akoloba non sila batuna o balekisi c'est à toi maintenant il y a au téléma au lancer voir même un message quand nengo sengi Belle-Vie ezala ya quelque non au loba pourquoi ce genre de méchanceté jusqu'à ce point la grande famille boyebi ke mutema pasi o na yoki topesi lokola exemple lokola grâce grâce mpe azalaki nini azalaki mpe nini mosala o nini azalaki pede grâce na biso kasi tosola na grâce akomaka azalaki pede eza entourage ne ezalaki mabe entourage ya grâce ezotinda ye balinga baza balesibien mosusu grâce aza mwana mobali bayebi seke kenda mpe balinga no mibali balalaka nde omoni lelo grâce amoni ke amonaka kitoko asali bazopuye ntoko nde grâce sans le savoir détruire mwana bato mais ngonga na ye ntango ebeti grâce kamoko oyebi grâce mwamba ntango kaka nzambe ngonga ebeti grâce à comprendre que non biloko nazosala eza biloko ya mabe lelo mwana bato ayamba yesu akoma na mwasi na ye akoma na ye à l'aise akoma na mpe moto ya politique asimbaka mpe 10 fois na ye ocomprendre sikoyo boyebisa ngai moto ndenge wana ntango alobi atika yo koleka na réseaux sociaux obandi kofinga ye mais un jour yo moko okotika botika 7e baga asa atika ki lesbienne alors botika sujet la bino wana ya kozalaka sovandika aza lesbienne atika te wandoki mais balongwana ki lesbienne wandoki akomi mwasi ya bapasha aza star esezo kombo biloko te c'est aza star akosola mutu tu mais ki lesbienne asala yango te aza déjà bana ne bakoli jamais kovana na bana ba jeune fille oh bana basket zo mona ke abota bana kitoko oui ba juger que oyende mobali na ye mwana na ye muto tete ba tete nyonso bayebi bana site oh boy ay moi site te ala som sap oh ba ça ba ignorance ba lelo ko ko loba ba obude site ba fa na site ba lela site ba mena na 7e muta za na motema nino na ye lelo mutu avanda bakese chala takabiyete yo base chala takabiyete yo choqué yo na te nazosala ka rappel no tosola bango bakochoke nga ntango sete azalaki na monde na sa na bato baosa mpo mutu avanda fingi sete akolinga te ntango basete azalaki na baepoke wana sete akolinga ye te asali te tosolola donc dans la vie sete aboya luka bana mibali
jean wana ndenge alolata mpo soki alati na miso so abeata pantalon alati jean alati ketch atelemi akati suki eya motema na ye te me asani ayamba yesu azwa bilamba mpo babilamba ya bajini wana abwaka akoma maputa robe yango nde akoma nango azwa bastile wana akoma asa style akangi kitambala na ye avandi na ye. Bonsoir, babone na biso nyonso yaki lelo na poste ngombo télévision quand to isa bino musalande ebenga kabiso libuso na bino lelo to yelisusu. C'est bien moi votre humble servante Pam ce matin de autrement dire la star maman de famille Bota la fille qui dérange des fasseurs ya sir ya Belvi Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture t'habite à comédien était à Baoba richesse ya Congo famille Bota en tout cas to consommer film na biso oyo maman Belvi a biso na Belvi TV na combo ya monene 6e épisode des Okota Mukona lelo à partir à 16h déjà 6e épisode des Okota en tout cas félicitations à Maman Étoile denga zo incarner rôle naie na président d'Akos en tout cas wow film qui kitoko boyebi ke Maman Belvi kota ba film vraiment yé à ratakate en tout cas événement ezakaka moko le 29 mars na Showbiz boya vraiment ebelé parce que beaucoup à la décité oh nous ça na pour ça amona star naie amona Papé Lombe amona Ersil Pechanga amona Dinana la douce amona Yemoko Poutine de l'écriture qui est Belvi Kandi la patronne en tout cas occasion ezaka moko boya le 29 na Showbiz na $10 à Pamba beaucoup ta Showbiz VIP eza na $30 en tout cas boya ebelé beaucoup à la décité ben invité spécial na biso tisiko to lo bana to dévoiler bango te boyebi te soki ezala Regina Daniel soki ezala Mama Delta en tout cas boya vraiment ebelé bokozala décité na profiter kopesa mbote nange papa Faustin Momo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Frédien Ngo, mon garçon Paris, Natacha Golola, patronne, je te salue aussi. Jeanne Ngo, son akata France, Maya, chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Nicole Makal, moi, si à bébé. Grâce à moi, tonton, la famille Bota Bambo Tene Belé, Bianca Zanga, Chacha Mona Souka, la famille Bota Bambo Tene Belé. Et là, on a plateau, on a Zanga, mon côté, on a Dipine et tout à écotalé, qui a battu 7e bagarre, il y a un benga, vraiment bongo. On a été au Kendara bien, vous voyez que Bio, on a déjà, et Kendara bien. En tout cas, moi, réel, chose à parole, mon a iPhone, on a plateau, on a Dipine, bonjour. Oui, c'était ça bien. Ouais, naseka kaka. Parce que tout ça va dans Zambie. Vraiment, na pesi mbote na la grâce. Bisika ozali na peso mbote na bosante biakazanga na bosante APP Tubadi wana motema Dipine donc na bosante cherche mwana suka donc famille Bota Mobimba na pesi bino mbote vraiment bisika ozali na bosante Mama Belvi la patronne Mama koma donc Mama bango nyonso babi age na bango nyonso nalobi nzela tosolo aza mama donc peut se respect mama mpo ana mbongo oui moto ya mbongo nyonso obengaki mama tokende black à part oui soki oza na mbongo yo mpe soki okomi na mbongo nakobenga kaka mama Pamela ekenda bongo parce que moto ya mbongo amoningano te moto ya mbongo amoningano te ata kuta oza camarade na ngai nakobenga ye kaka maman parce que ala mbongo nakopesa minimum ya respect na ye paa na mbongo ye aza nango wana yango ti merci beaucoup ekenda bongo boni basango famille Bota tomoni mpe filme na biso ekoti monene 6e épisode déjà ezokota lelo monene yango moni yango ndenge nini en tout cas film est vraiment très bien Maman Étoile vraiment nzamba pambola yo ozo vraiment ozo carnet film et qui toko makasi en tout cas rôle est bien
En tout cas, presque tout besoin jouer bien. En tout cas, félicitations. Donc, c'est bon parce que c'est d'inspiration. Donc, kozala bien mingi. Dans le barangay di pine dans le barakake, to bois que la ka mutu ozo sala malam na monde art. To bois que la ke ba fleur. Très bien. Si qu'on so to bois que la mutu ba fleur te, to so le barama be ezabienti. Voilà. Donc on a topé sur exemple donc la maman belle vie. Tant nga commis film mononné. Voilà. Mais tel film ndenge zo talama. Tel artiste ndenge bazo jouer. Et il kamba conscience mon kamba ke ya oyeba casting na yo. Ah film oyo so na check ngandi. Kingane ba betango kitoko. Voilà. Alors maman belle vie ayebi. Bina batu mususu bozake ya benga na ko mingi na bato abenga ka batute. OK, abenga batute na. Nani? Abenga batute na ba film na iti. OK. O abenga batute na ba film te abenga batuka oya yeka wana non. OK. Akobenga yo muto na mama belvi. Et permettre yo. Akobenga yo. Voilà. Akobenga yo. Lobi tu samana bilote mama belvi oh no satangami aza artiste comédienne. O sala théâtre na yo bien. Yeba ke mama belvi obenga yo. OK. Akobenga yo oyo samsana yo akobenga yo te po fingele bato akobenga yo te po sala matalana akobenga yo ke osali musana yo ozui enveloppe no akaki okeni ne okefuta ndako pe futa bana classe numéro 1. Très bien. Siko bebi sanga mutande ngwana to sepela nete no fo sepela yango mona nga dipine mwasi mulayi mbinga bo na vana na plateau na kumisaka ye parce que aza kosala makambo malamu na monde art nga bana na kota théâtre na mona spectacle muta sasi spectacle na showbiz te. OK, on a noté. Na mona na raté. Otokende ba oui. Merci le péché en passe. Muta sali muta liboso ezale mama Belleville la patronne. A sasi spectacle na kata showbiz. Ozo koma siko ebisa ngai ebele ba kota showbiz te. Atanga ba mena na kota la ngai ngutu. Na kota on a grâce à mama Belleville. OK. Mais et là faire assemblage ça va cabal que showbiz ekozwa te ba histoire. Ekozwa. Et showbiz ekozwa po mama Belleville pour la plupart batuno surtout ba la te. Oh showbiz ekozwa te lukuta. Voilà. Ekozwa parce que billet si ba billet si laki. Asali su ba billet mususu. Alors bon ati boyo ka sonte. Le level to ko buka showbiz. To buki yango to bongisi yango. Voilà. Alors to balola yango. To balola showbiz. Alors bande ko boza na kimia botu ko sala polémique. Bino tango bo sala ki spectacle na bino to chez no ma à l'aise. Le problème c'est ça. To tika ki bino bo sala ba publicité na bino bo lobela. Eza que maman Pamela eza que jalousie. Parce que soit disant star azo sala spectacle. Ba panneau ezate. Ezaki spectacle to ezaki anniversaire. Bon, ego za anniversaire hein. OK, ouais. Batie ba panote batali ba publicité te eloko moko te bino boyebi ke bolinga mama na bino mais il faut que le belaye bon ça ba tapage bon le tapage ezaka ko finga te ezaki bon chama kelele ya spectacle ya mama na bino donc la biso batu to ye mbalo o génération oyo ya biso to ye to yende pona mama Belleville to sa musala ndinga malamu. OK, génération oyo ya bino na génération oyo lekaki liboso génération nini oyo ezokende malamu na mama Belleville. Oyo ya biso oh parce que biso dans le consote on a sur l'autre le conso OK biso dans le consote voilà biso mona bien ka zanga alongwe na ndako na zwi moto mama pesa nga otana so na zangi mbongo ndako non OK bango bando solola oui bango bayaka na lokoso bayaki na bolingo ya lokoso ya bisenga OK siko ntango bapesi pour le moment mutu abino aza nango te bosilika bozwi siko boke kotonga mutu bokomi problème yango natuni bino Belleville asala bino nini soki bokoka koloba pa Belleville te bobengi ta biso balobeli na ye boya tovanda ta Belleville asala biso bo il s'agit eloko ezali tofuta très bien. Isa tokopesa ata ye akopesa te biso balobeli na ye tosangisi topesi yo ndaki oyaka na télévision réseaux sociaux ozofinga moto mama Belleville lelo oyo azofete anniversaire na ye ya 7 ans soko na 7 ans wana oyebi benjire azwi combien oui na journée moko na général journée moko abobosa ele filme 150 films ya kofinga ya bakombo ya émission moto zo lokola moto mamatisi likolo
bozo na bakomo ba synonyme boche bozo finga ye tata na ye na mama na ye que soit nga dipine na koza na ba be na nga na ko ba tege na saint na exemple na ba défaut na apa na ba be na nga mais que soit niveau ni na ko finga mama molinga te alors quand on a fona za na limite na ko finga yo mais na ko finga mama na oti tata na oti mais to comme le niveau ko déborder o comme ko finga mama pe ya moninga pendant 7 ans lelo tomoni programme ya matanga papa Richard et Bimi programme ngo ezana ndeni parce que ba traiter voilà merci beaucoup Dipine ba question na vraiment ba réponse na autres qui est déjà bien lelo 7e bagarre a zongi miniature et luka makambuyo mais combo 7e bagarre nous désolé ba mafinga ba finga 7e bagarre au moins te ba 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 peke yo zo ya dembe la succès ya na yo parce que les kamwana so est concerné yo ba otanga ka 7e pourquoi bien ka ce qui bien ka merci maman Pamela dona lo ko mona na lo baboyi ngai Dipine na ka problématique te batu ne mama comme ça makambo mabe na sens ni mutu moko tali boye asali mabe moko boye siko po baloba na abi asali mabe ye moko abi asali mabe mais boko on sala be mission la bino au point 7e baga la biso so comprendre 7e baga ayebe loko te nini loko moko te et puis na batu wana basala ki be mission na bango 7e ayebi ne bango te mais moi na mobali oyo bazui basangani basala émission basala interview ya live bazui sujet comme seti bazui voir pour la yebi muta sali asala loko wana na sina film puis au moni on se continue comme 7e yo moi na mobali oza moi si mobali oza de amuta tete taza journaliste o a double sexe au moins double sexe na yo mi batela soki yo ndiko tika combat sexe te amu mobali o a journaliste o moni émission yo salaki na fi wana keba na oyela yo o moni oyela mbalo na ofingo na tanga yi komo note meza yo mais mbalo na oyela yo na oloba komo na yo na aussi sur le poisson mais tant bazo critiquer yana ba ofingo kuna yo zo bango tanga ba komo na ba ondeni non moni ngai a critiquer cette idée pour cette sur le la va dans les réseaux sociaux abana ko loba abana ko tailler bango ba le loba oloba te on se comprend parce que cette boîte ta lesbienne na la wa be ngote mokimo ozana expliquer là mokili mobimba aye mutu na la wa biteke cette lesbienne aki lesbienne abebisa bana asaka mambele aza mutu nzamba lelo aponi abi salela ngai on se comprend mutu na mutu atino mabe abi le non na tiki yango asengi bolimbisi na bato ya bebisa cette mabebisa tiki bana batamike OK azo man bana bebisa bana ba famille bozaki au courant nango non nga na yeba otengo nga na yeba na OK kasa mona ka bana mona ka bana ba fille na tout va normal ya tiki star voilà na OK na classe na mona tout va normal mais tant que on compte dans le monde de théâtre très bien de découvrir parce que ma plupart bateau bazo témoigner bazo financer cette bagarre les bozaki ba semer ki na ngai tikabo oui tikabo bazaka ba semer ki ba somelanga ba periki ba somelanga lamba mais lelo bino comme na réseaux sociaux bo finga bo utiliser batu bo finga cette bagarre mais bino ba mimbali mususu boza ba journaliste boza ba PD mais ngata mukolo moko te na réseaux sociaux na vinga bino be la loba makambo na bino alors bo garder bande na bino mutu ata la vie na ye ata la makambo na ye alors 7e baga sala bino ni bolandela ka vie 7e baga 7e longa ndako bino bolandi ake bo bolandi do bolanda 7e et moko ko to 7e malobi boye ye moko ne ay pesa ka bino ma matière o mandanga saka na bino asaka na bino asaka na bango poso ka sala émission bino michonga na longa na comme possible ana bino bozui et comme si j'ai la bino boye ko lo kana minicho azala commune ya Kinshasa oui ala ba ko na mission une émission la bino na commune ya Kinshasa na pesa bino sur matière na fuite la voilà omoni bino batu bovanda bozanga mamba osala bozaka ka soki muta keneke pa kingani do foye ba keneke kuna aleki fufu be asala kinini ba pesa kinini ya bo changer mutu na mutu azo changer to pesi le exemple le ko la grâce grâce bazaki nini azaki pene ni musalo nini azaki pede grâce na biso non kasi non to solo na grâce à ça a comment azaki pede eza entourage ne azaki mabe entourage à grâce ezotinda ye
balinga baza balesibien mosusu grâce aza mwana mobali bayebi seke kenda mpe balinga no mibali balalaka nde omoni lelo grâce amoni ke amonaka kitoko asali bazopuye ntoko nde grâce sans le savoir déjà détruire mwana bato mais ngonga na ye ntango ebeti grâce ka moko oyebi grâce mwamba ntango kaka nzambe ngonga ebeti grâce aye kocomprendre ke non biloko nazosala eza biloko ya mabe lelo mwana bato ayamba yesu akóma na mwasi na ye akóma na ye à l'aise akóma na ye mpe moto ya politike asimbaka mpe 10 fois na ye ocomprendre sikoyo boyebisa ngai moto ndenge wana ntango alobi atika yo koleka na réseau sociaux obandi kofinga ye dis-moi okofinga ye sikoyo asali nini non kasi yango napesi exemple vers po grâce mpe barapelaka ye ozokopana barapelaka ye bakenda kutu tipa mama abota ye bavandisa mama oui bakenda tipa grâce ya mama abota grâce bavandisa ye bayebisi eke mwana na yo ti lelo atikaka kipede te mais moto atika aza na mwasi na ye kala te azobala na ye yo moto oza na besoin kozala bavie wana sala na yo lokola ngai dipine naza na ngai paster na yo te naza na ngai mama prophétese te naza nde moto atéâtre mpe nalobelaka bolobeli ya belgique naza na posa ke mutu nyonso osala mabe akobandika na mabe na ye mais un jour yo moko okotika botika 7e baga asa atikaki lesbienne alors botika sujet na bino wana ya kozalaka so vandika aza lesbienne atika te oandoki aza star esezo komoi biloko te sete aza star akosolola motu tu mais ki lesbienne asalaka yango te aza déjà na bana nde bakoli jamais kovanda na bana bajeune bana basketeuse omoneke abota bana kitoko mwana na ye moto atete bato nyonso bayebi bana siti oyo boya siti te alakisa mosapa baza ba ignorance balelo koma koloba baobude seti bafana na seti balela seti bamena na 7e mutu aza na motema nini wana ye lelo mutu avanda bakeseti alataka bien te yo baseti alataka bien te yo te nazosala ka rappel notosona bango bakoshoke nga ntango seti azalaki na monde nasa na bato baosa mpo mutu avanda afingi seti akolinga te ntango baseti azalaki na baepoke wana seti akolinga ye te asali te tout solo là donc dans la vie cette aboya look là bana mibali ba jean wana ndenge alolata po cette soka lati na mijo so beata pantalon lati jean ati kecha telemi akati suki ya botema na ete mais asani ayamba yesu aza bilamba po ba bilamba ba jean wana abwaka akoma maputa robe yango nde akoma nango azwa bastyle wana akoma asa style akangi kitambala na ye avani na ye siko bino komone loko azoba namoni commentaire mo balobi ke milimo nyonso ya seti oyo atubelaki po atika misala mabe comme so elati parce que yo komi muta désordre te ekolatanga jamais milimo ya seti wana kilebisi elatanga te ekomisa nazalaka deja nazalaka deja oyo ayebi nga ayebi bango tu naka mutu nazalaka mwana malamu mais soki oyo kotanga nde mosapi nde ona osepelisa yo nafingaka mutu te tokokuta nzombe na nzela tosaka na biso bemission nayebi yo oza na problème na ngai te tokuta mpe naleki na ngai yo yo mpe oleki na yo problème eza te mais so ozokenga na kaka ya nanga ndenge na koyeba yo kaka baloba eseti akanga yo mosenzi na bango ya famille septième baga kozala mosenzi te balobi eseti akanga nde yo mosenzi na bango ya famille bango nde bakanga bango nde baza basenzi bakanga bango nde baza basenzi mpo ngai nakozala mosenzi na bango te bango nde baza basenzi avant koloba likambo fo barefléchir elo likambo nini onga na oloba mpo banzela na ngai nakendaka seti azalaka te ozokomana bemission na ngai nasalaka seti azalaka pembeni na ngai alors bazoloba makambo na sentiment pende yeni ozokomana yo mutu oyo ozwi telefone osomoni megana osomaka un giga ya ndambu no wana omoni eloko osala eza te batela un giga na ozwi un giga no bandi kokoma bikomakoma batela un giga na yo avant koloba likambo omoni réseaux sociaux eza bien
eza mpe mabe eza mpe mabe sisi ntango ozoya na réseau sociaux oyeba likambo na nzambe koma okota yo oui nakola non moto abokolanga la plupart moto abokolanga aza mosala na nzambe Esther Touba oui yango nayebi soki dans la vie il faut yebaka maboko ozoloba parce que yango nde ekokanga yo mpe yango mpe kaka ekobomisa yo yango mpe kaka ekobikisa yo ntango oye na réseau sociaux bate bilobaloba ya ngai po bamona oza danze yaya keba mabele emela bato mabele oyo eza mokodi parce que biso tout na mokili oyo zolo na biso etali na se ata olali pongi zolo ezaka na se ata olali bozo ekitika na se ndenge ovandi bozo ezaka na se yango engeni elakisaka oyo nyonso tozosala oyo eza bafutilité biso nyonso bazolo na biso ekitika na se keke so tobomi mutu keke so osali mutu mabe zolo no ekitaka na se nga keke so Pamela atokozala so baguerre na YouTube oui c'est bon mais naoboma nanga mutu te naobokela nanga mutu maladi te eza guerre ya YouTube nakuta ye napakole eloko mobo non nayebi ndako yanganga te nde basala mutu kisi te yo mutu okela ndako yanganga biso otanga mibano makolo nga na yo tomataka biso moto nga na mati moto epo mati moto soko akoya bor yo kovanda kokalkule monini depuis une question mpenza elinga fona pose yango nazopose yo question en tant que artiste comédienne toyebi ke bacomédien lelo basuccès bosalisali na comédie yango koma opesa bana baoya génération ya lelo courage ya kosala théâtre boni bacomédien bapropos oyo bakomi kotenir na miso ya bato ekoma osala somo donc comédien oyo ondimake soko omonaki ntel akufaki eza ngai mutu nasalelaki bapriere akoma na niva kokufa estce bozoboma comédie to bozolaningi na pose question mosusu eza kaka juste question moko lelo bino na théâtre bwana bakonzi oyo badirigera bino na bapropos oyo nyonso bato baotenir soki ntel akufaki eza mpo na ngai soki ntel asalaki boye mpo na ngai bachef na bino bakonzi oyo badirigera bino baoloba nini merci mama Pamela vraiment olobi likambo moko ya malamu omoni topesi na président Masumu mes condoléances bisika ozali omoni président Masumu ndenge aza wana aza papa moko asakoli papa bato azoloba azopesa conseil mais okomona balotre bato mosusu baoleka na réseau sociaux bafingi ye bazoyoka ye te lokola papa Masumu akoma eloko te na miso ya bato tu trouves ça normal mais lelo soko ozwi passe moto akoteyema nani kapa Masumu wana ye moto akolobela yo mpe ye mpe akosala effort mpo nini bakundo na londere mais lelo omona batise comédien mosusu ngai esalanga mpasi omona vandi azofinga Masumu ye okofinga Masumu na problème nini okofinga ye ofingi ye osisi loposo osangisi bango nyonso epuis ovandi mpe alaise yaya ozotala ya lelo nga na okondana na nga vie Masumu te papa Masumu na okondana na nga na ye te papa bato aloba mpe alobaka maloba na ye ezalaka nango suna imparti te parce que soko azoba likambo bato baoseka ye bato bazofinga ye mais ntango le problème yango ye mpe akoma mpe elongi yango nani soki amoni yango mpe asepe na ye te aolandela yango te bango moko nde bazokomisa ye bongo motema mabe parce que aza motema mabe te eza vu ke bato nde mosusu ovandi va papa mokolo bonga lokwanga dipine nde onda kofinga vie Masumu c'est ça nga nafingaka bapara bato te mais ozotala basi mosusu bamibali mosusu abandi kofinga Masumu yaya obinga batise comédien bakunda bango kitoko boyebi tocha black apa journaliste na batise comédien artiste comédien akunda bango kitoko journaliste bakunda bango ka bobo lobaka famille na bango moko bazala na mbongo mais lelo yo kofinga Masumu sisi loposo ozwi na papa elombe bosangi surtout papa elombe kutu bakomisa elokwa lipapa bandeko na ngai bato bofingaka bamikolo bochange tofingaka ata biso na biso ezala bien ofingaka dipine nga mpe na yeli ofinga dipine na yeli yo mais botika ofinga ata bayaya oyo baolakisa biso nzela botika kofinga
bayaya oyo baza liboso na biso ekozala bien mingi mpo lokola biso mpe tokomona bino so bazofinga bayaya liboso biso tonokoya kaka injure esila te soki bino bofingi bango biso toyaka kofinga bino yo ofingi bango biso kaka tofe tofingi yo tosamboli yo tosasi yo lelo bokomisi biso bamafinga parce que nini mpo ya nini bino nde bolingi bongo po esalaka motema paso teli loko baotofinga mama bomengo bafingi mama bomengo misi lolo afingi mama bomengo siko okofinga mama bomengo ata yo moko misi lolo conscience na yo vraimen ezosala yeye ata balobi yango oza ekemponi epuis ozalaka mpe boye te ozalaka boye te misi lolo lelo okomi na yaya sala yango nona 9 jours ya yo mais jour moko ezala ya biso vanda na nga na nipile na yango mpona vanda plateau mpona finga yango chaque jour emona yoko apenda masoni parce que ata ya ndenge tozalaka mais yo osala nini okendelela seti tatatatatatatata mais toyokanaka soni te fo toyokanaka basoni moko ovandi boyoki soni ya partout osumi na nganda sikoyo nde na osunga yo so ozwi mpasi totali lelo oyo mama belvi lelo oyo misi lelo abengi mama belvi ndoki ya bomiba aza ndoki mais so totali lelo oyo tozwi odala oyi odala mama odala abela makasi mais misi lelo ozalaka na numéro ya belvi te ozalaka na numéro ya belvi te oluka numéro ya mama belvi obenga belvi na telefone allo belvi naza boye odala boye belvi abisa oyaka na ntongo ya kozwa mbongo okende kozwa mbongo kuna pa belvi nzoka nde ozalaki na baproblème na yo place bakangisa yo pa tendresse okota kasho ezalaka nde bongo oui na groupe basala mpona odala mpona otalisa bino ke bomonake biso toyebi makambo na bino tolobelaka yango te mpo toyebi se eza makambo na bino tous les fans ya mama belvi boyokanga yo misi lolo na kati ya groupe wana bakomi bato bata maladi bakomi odala azobela misi lolo azwi elongi na ye atie na groupe bato balobi na monoko wana nyonso mpe bakozelaki mbongo balobi yo otie elongi na yo te elongi na te ifo tia mbugula elongi moto azobela batie bato bandi kotia cotisation mama odala baotia cotisation ekotombe mama otanga tele babi te lokola bazalaki mpasi moko na odala babi no bon misi lolo aye kobenga azwi numéro ya mama belvi epai odala po belvi ayebaka yo te toso ona ndenge alogi belvi ayebaka misi lolo te nde azwa numéro misi lolo abenga belvi alo mama alenga abila okotisa mpe dosie nanga te babi okotisa dosie te tosenga na moto so aobela mama pabi te ngai bo mama abi ok boya lobi wana biro mama eza na awa na nini awa na kandakanda mama alobi sava yaka lobi na ba 7 heures sikoyo azoloba makambo asoyena mama na telefone fo baka mwasi bilobaloba akende bango na kati ya groupe ya whatsapp oyo batiaki ntonde groupe bango batendance bazali na kati na bazuma bo basi nde bakangaka ye bongo donc bakanga ye madame belvi nde moto asalaki te abengaki mpo bayamba bakanga ye na biro mama belvi akanga ye te ye nde alobaki na kati ya groupe ozokoba alobaki na kati ya groupe omena kati ya groupe nde ezalaka bosala cotisation mama moko alie mama alobi ke nde naza boye belvi abengi nga lobi na ntongo nde ezalaka groupe mama belvi abengi nga na ntongo fona keku na 6 heures nde akendeli na ntongo nakandaka amuka 6 heures akei nzoka nde ye moko apesaki itinéraire ya kuna na bini kuna ntongo yo lobi bozonga nde na groupe bato bakano babi ke bakanga obakanga yo misino fona na process maele nde batendresse bakenda ti kuna bafila ye na ndenge mpe azoya mpe avanda mama belvi abengi belvi mama belvi abi bon naa na nzela nazoya mama belvi abi fanda na bato mpe bayambi ye bavandaki
allez koye belva azoyiyaka bango bazali kutu na grâce wana kaka grâce koyeba mao baye bakangi mamo miso lolo bum babirode baye bayokanga miso lolo na kikikiki yesima tufike yebi nanga basolo wana ezango yanga te tali yo te yao na otali soka moto oyo ofingaki ozokomprendre miso lolo asali nini ale bakenda ye una belve aye atuni nini ezoleka eza nini belve nini eza nini deja basi bakangi moto asali nini bakenda ye ozokomprendre sikoyebisaka ese belve moto akangisaki yo ese makambo nini oyo osalaki na groupe belve ayebi yango yaya fo koloba likambo fo réfléchir alors okangami kuna obengi belvi mama kotikaka te belvi sususu aye kobimiso na kasho tozwi na gabriel na matanga wana ya mama shako gabriel azwi mutuka azoluka abeta yo oya mpa na ngai misilolo oya kokima mpa na ngai misilolo oya mpa na ngai binanga dipine oya koboma na nsima mokongo na ngai yo oya mokongo na ngai olobi na misilolo bike dipine gabriel luka abeta ngai ntango bofingaka bolobaka mais fo ozala makasi fo kozala makasi obike nde na ofinga na oloba soki okutani eyini nde eyindi. Voilà, merci beaucoup Dipine toke déjà bien boyoka explication parce que version ya malonga nani ye moko tendresse na Miss Lolo bayebi me balati yango madame Belvi Dipine tokomi na suka événement na biso ya 2025 il y a le 29 mars na showbiz to comme dans na suka programme ezandenge ni neza kaka date wana fixe madame Belvi a chaki to a changé date mususu dans tous les fans donc na lobby événement ezakaka moko alors banungu wana boyoki wana etali biso te to wana événement na biso ezakaka moko eza le 29 oyo ya 3e mois oyo na ba na lingala na oyo 3e mois oyo eza na showbiz na 17h na showbiz boya ebele ba mama ba joueur ba docteur ba sai na nzambe okuna eza nango buzoma te kuna eza classe okosala nyonso olingi ya buzoma te ota spectacle teke oyo bato batikali bulumu te oyo bato balakisaka bafone kuna te ya classe voilà babiye esilaki basali babiye mosusu bokendako mpe kipointe bomona numero ozala na bokobenga baogide bino mpasi babiye ezali ekozala bien mingi donc nalingaka bino mingi vraiment tellement na otoussé donc voilà. Voilà, merci beaucoup to komi na suka émission na biso bo s'abonner bo liker bo partager vidéo en tout cas bo comprendre na biso to na balabala yango boyo ka beko ya makelele mbula pe ezobeta déjà en tout cas merci beaucoup na papa Faustin membre de Bruxelles maman BBCG maman qui dérange bien nouveau ma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi papa Sam pour le nécessaire maman Gina Mabiala je te salue la maman chérie à moi aussi maman Germaine ma pièce na carte France bambote na bino en tout cas bo s'abonner bo liker bo partager vidéo en tout cas événement ezaka encore le 29 mars na showbiz boya vraiment ebele bokozala décité na besi mbote nange pas grâce mwamba noko ya famille bota Bianca Zamba je te salue aussi Chacha moi na suka famille bota Saminga Amba je te salue et pourquoi pas na poutine de l'écriture yemo ko maman Benvi maman maman komela ki biso film na kombo ya monene en tout cas 6e épisode de Zoko Talem pour la lelo bo partager bo bike fierté na biso za film o maman Benvi a comme la rabiso. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.